Et l'extrait au tenka classe aussi simba moi comme magistrat. Il y a des critères. Aux en beaucoup. Au monde comment les magistrats se comportent. Yo si bon bazana pour ça mon côté. Ils ont incarné l'autorité de l'État. Mais oui. Tant au monier yo ko so banga. Ce batu ba banga ko sa ma bete libanda po ba yebike. Suna ke kuna na yebini na osala pona bima. Problème d'insécurité, na ligne to lo baboya entre nous les Congolais. Nana olobaki amona rabato ba osala insécurité on a te to lo ngwana la police na batu mususu. Nana mona ba famille, bazana ba bazana bandaku, bazana basi bana bana. Maintenant, on a courage à dénoncer. Dans le bac, c'est vrai. Et le copain a zolinga batubana Congo baeba. Tobo sanate bat créer ba combattant za l'IDPS. IDPS nous créer ba combattant. Les lois ta parmi bango ba msou comme extrémiste. IDPS les lois ils ont le pouvoir. Ba zape na moi devoir mke oyo ka batwana ba revendication na bango. Ya mabete. Zolanda diaspora oyo mona oyo et apportaka ebele na mboka mukolo diaspora oyo ko décider etinda mbongo te pendant un mois scandale na kini batu musuba okufa na maladi batu musuba olala nzala bana musuba obenga na bango po mbongo ebele utaka c'est la même chose qui se fait aujourd'hui bato ba sala insécurité ba vendre dans la Kinshasa ba uta la province te ba yo coopérer. Pour aller dénoncer Bangote. Vous croyez que dans un pays, il n'y a que le gouvernement qui doit faire tout? Non. Nous autres, le peuple congolais part en Zamba Salaki. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, comme vous le savez très bien, le plaisir a toujours été de nôtre, en tout cas, de savoir que vous ne cessez, n'est-ce pas, de témoigner votre confiance vis-à-vis à cette grande équipe, cette grande famille des Congo-révolutionneuses avec Michel Kombe Aigle Royal. Mais dans l'émission d'aujourd'hui, c'est lui qui est là derrière toutes les caméras, ainsi que la réalisation. C'est monsieur Gisle Massamba. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, en tout cas, comme abnégation pour permettre à ce que tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde puissent avoir ce travail de qualité. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois un digne fils du pays, un Congolais comme moi, avec qui nous aurons le temps, n'est-ce pas, de cogiter, parce que régulièrement, la critique, non, vous parlez mingi sur l'art, sur la culture et tout, et puis aborder également les côtés politiques de notre pays, parce que qu'on le veuille ou pas, la politique, ceux qui s'en occupent, il y a s'occuper il est là avec nous sur ce plateau, Aouti Moussika, Ayaki, Azapé Souskozong Anamboka, lui on l'appelle Monsieur Pamphile Louyeye. Bienvenue dans cette émission. Merci d'accepter de me recevoir dans votre émission, c'est un privilège pour moi. Monsieur Pamphile Louyeye, Congolais de partout à travers le monde, on a une brève présentation. Pamphile Louyeye, on a plateau Nabiso, le président international, si on peut le dire ainsi, parce que la plateforme Mogo, où ils ont regroupé plusieurs Congolais, mais à travers plusieurs pays, à peine la diaspora, ils allaient vraiment bien assises, mais également au niveau du pays sur place. La plateforme Nabango et Bengo éveil, mouvement d'éveil patriotique debout congolais. Rien que par combo nango déjà, mouvement d'éveil patriotique debout congolais, ça doit interpeller tout un Congolais sérieux et conscient place à Zali. Monsieur Pamphile Louyeye, d'abord pourquoi debout congolais? Parce que déjà l'hymne national Nabiso, sur côté 4 debout congolais, ça interpelle tout le monde, ça dit tout. Mais ce que le mouvement Nabino d'abord debout congolais, pourquoi? Merci beaucoup. Là, on a aussi la mingeza. Moutounios autant que tout ça en émission. Ce qui a commis place, il y a déjà une partie de la réponse. Alors, c'est donc pour nous, c'est que l'information est zoleka. Debout congolais, pourquoi? Parce que au Yoko, tout déjà, on dirait une révélation au quotidien déjà dans l'hymne national. En fait, réflexion est bandaki dans l'hymne national. Parce que le bandai kotala, mambouye les kanamboka, comment situation est zali, dans le domaine nyos, yamboka. Donc, au tali côté économie, au tali côté culture, au tali côté politique, au tali côté social. Donc, non, les choses ne marchent pas. Il faut te réfléchir.
total, qu'est-ce qu'on peut faire pour que mboka na puisse changer. Sikoyo, n'habite, na yo kananu hymne national na biso. Tant na yo ki hymne national na biso, na komi na phrase mo place wana ne mute la musa vraiment réflexion na makasi quoi. Phrase mo ko eloba mawana na kati, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce que on a tali phrase wana, na tali ndenge mboka na biso tambola. Ah, j'ai compris que tu as vraiment en contradiction quoi. Et on a baki non. Maintenant, na réfléchir. Bon, avec le temps, on a associé Baninga Moussou Total, comment réfléchir. Alors, tant que réfléchir, Nathalie, vraiment, qui est en contradiction avec l'hymne national, n'a bisonné, n'a voilà. Sikoyo, et comme moment, tout la mouka, parce que tout tiki temps est belé, ça fait 63 ans depuis que tu es indépendant. Mais ce que tu es indépendant, n'andeng tu es là qui avant, on dirait situation et avant, il est mieux. Toujours régresser au lieu d'avancer, toujours régresser, makasi, alors makasi. Mais ce qui fait mal, et que les Congolais, ezo la musabi sauté et le banapse le remonté to komi ko s'habituer nango et comme les biso normal au moni soki mabe et comme normal na vie mutu c'est que mutu na sa kufi c'est que mutu pas mesani na mabe ko a komi ça normal siko na ebité a obenga masu mutu ndeni po mabe bakima yango mabe baboya yango mais mutu mesani na mabe a komi yango vie donc quelque part et là au moins ils ont marché té on a baki non on doit réveiller les gens. Créer un mouvement où il y a la musabato. Ne fils qu'à zonga nanu na bomoto, ayeba c'est que c'est un État, c'est que c'est un pays, c'est que c'est une nation, et puis ayeba c'est que c'est un peuple. Pourquoi babenga ke peuple? À ça peuple par rapport à quoi? Et puis quel doit être le comportement d'un peuple? Il y a un monde qui a préoccupation et raisonnement dans ma casse. Ndé, na ko zoli kanison a créé mouvement d'éveil patriotique, to pesi en combo debout congolais. Pourquoi debout congolais? Parce que tous au vanda na olala. So talinde makambo etambola. Nandenge biso tous ko se comporter, tous penda ya ko lala na ko vanda. Alors esengi to telema. Donc on a une interpellation pour na congolais nyonso. Sandé na continue ko souligner rien à voir na bata opposition, rien à voir na bata pouvoir, rien à voir na bata société civile, mais ils ont concerné tout le monde. Et tali kaka bata coin mon côté. Et tali mutu parce que même bato ba na pouvoir ba zape ya olala. Parce que façon bokango ekende là, ça ne montre pas que mambo ekende punda vrai. Photo la musape na bango. To la musape na bato ba na opposition, ba appelle l'opposition, c'est quoi? To la musape na bato ba na société civile, ba appelle rôle la société civile. Comme ça, ensemble ya ba makasi na biso wana nyonso et permettre biso de trouver solution pour mboka ekende bien. Merci beaucoup monsieur Pamphile. Na vécu attentivement na tikelio, na pe permettre na pe na rebondir. Mais pour je crois bande on a biso basali batangi nzoto moto batangi anatomie basali médecine bayebi que diagnostic déjà à la base ça 50% déjà ya guérison ya moto. Il faut déjà koyeba origine ya makambo ebele ba source ba makambo ebele to nango lelo to utaki wapi to komi wapi to zokende wapi. Le congolais netingana yo ba discours on en a entendu de toutes les couleurs mais lelo motivation ni no yo za nango lelo oyo ya repenser que à travers message na yo à travers plateforme na bino debout congolais lelo le congolais lambda de partout où qu'il soit a oui ko capter message wana et ko taper pour deux ba effet parce que apparemment ba discours mingi auto yo qui peut oser continuer ba effet nango za la moindre on dirait toujours to comme ko banaliser yango on dirait toujours moment dans le roi ba slogan mais pour dans le cas d'espèce pour revenir na yo na plateforme na bino boza motivé sur quoi? Bon biso to lobaki boy parce que l'élément principal est à Moutou. C'est le peuple congolais. Tous les peuples par rapport à territoire donné. Et à la limite, nous avons une frontière, et nous sommes reconnus internationalement que nous sommes même un pays indépendant. Mais biso moko soki totali place to outil. Parce que tu peux sentir que Congo est un royaume d'abord. Tu mandas dans un royaume, tu peux ça royaume, on a nous surtout ça qui nous en Congo, tout ça les langues au Congo. Et puis comme on a ma conférence de Berlin, on a des découpages. On a des découpages, on a baxi bandamu mususu ou tarape na royaume Congo, tena ba royaume mususu ya kota kota, tout ça là état congolais. On a des pays na biso Congo. Mais ceux qui ont tali à place to outé, nandenge to vivre lelo sur tous les plans. On remarque que les toilettes liboso l'équilibre. Lelo différence na ngezaka ba temps et poussani, to komi na ba avion, ba car, ba nini, technologie est changée. Mais ndenge batu bande ko vivre na ba condition bande vivre nango
on dirait période on l'équipe bien. Nous sommes d'accord, on a un pays qui n'a pas place Moussuna. Le Congo c'est pas que Kinshasa. Oui. Il y a pas place Moussuna Congo ba vivara net à l'époque avant l'indépendance. Wana kata bamboka. Wana ba continue na omamba politique mingi te ba ko finga na ko boma na ba poison de comme lelo eza na ngote. Ba continuer à vivre na bango bien. Mais biso place to mimi modernité na ba biloko onyo surtout. Mboka kute baby ko le kamakasi. Baby pina ko le kamakasi. D'abord, surtout sur le plan, parce que le problème est bandi kuna. Tinande to yena ba époque de colonisation, tout ça, nande to comme à niveau oyo, ba to ba ça la débat yemba debout congolais parce que on est que to comme indépendant non, et on ba yemba qui debout congolais. Mais makanisme na ngeza kini ni pas composer hymne wana. Ba tali place to uti, ba kanisi place to zali, nde ba lobito projeté à venir. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Na mi tuna bango ba yeba ke to mboka na biso ekozala bien koleka nde tozala ki liboso mais siko entre biso ba congolais so to vandi totali le mboka na biso est-ce que eza bien koleka avant 60 non, la réponse est simple, c'est non. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan culturel. Surtout sur le plan culturel, tu perdre nion surtout la culture na biso parce qu'un peuple se définit aussi par sa culture. Mais biso na congolais, tu copies mingi ba culture ya libanda au point que bébé si biso. Parce que tu perdre identité na biso. Tu comme ka batu batu. Le nom peut tu ça cette émission mo so za penda mutu mutu donc tu comme la batu batu. Tu zo ebate to uti wapi, to za banani pe to kende wapi. C'est ça les grands dangers. Un peuple oya yebis oya zalité. Avant ça ka ba gafa ndokeno ya omoni ba même ba régime ils ont se succéder ba même problème au salama qui il y a encore ils ont continuer au salama parce que les peuples restés les mêmes à perdre culture à yebi souté au azali pa yebi place à okendete. So y est sur le plan politique mawatro. Déjà dès l'indépendance, personne n'a été bien formé pour Tambusa Mboko. Alors ça dit que bah tu vas comprendre un peu politique en Mabé. On peut faire confiance dans la jeune génération parce qu'il y avait moins d'intellectuels. Mais même la Belgique n'avait pas encore la volonté de donner cette indépendance-là. On a des histoires raison que ça sont aussi capables. Mais là, batu bazala qui mouké formé té, tant babandi ko Tambusa Mboka et comme il ko benga na bato ba komo ya pembe na mo ba sentiment. Il y a un autre qui na la majorité va politicien na biso. Na si yo vanda na mboka mpoza en France né. Au mona ka mutu soka zo bonga ma pas comme na politique. Au mona ba étape alika. Bandi non bamsu na bandi na cursus mo boy. Ba ba zo chance ba kenda na ena, mais wa juste chance mais au moins à fréquenter un politicien mo boy, azo l'accès comportement, comment devenir un homme d'état, comment faire muta préparer. Par contre, ça évolue avec des attitudes, avec des réflexes. Au mona pena que mukolo muta comme na poste tel comportement les autres c'est un homme d'état. Par contre pas na biso ya la bongote. Mutu oyo a commis na poste ando benga ba pire petit na ye. Ba bureau, ba msuku ba chéri, na ba cabinet, ba tout ça ba yé ali babandi ko Tambusa Mboka ndengwana. Yé moko nanu. Azala formité. Ayebi même pas que c'est un homme d'état. Azape na matière à transmettre na bandeko ba o ba sala na été donc a tambola ka na bongo. C'est ça les grands problèmes que nous avons au Congo. Yango moni to kuta na ba problème ebele parce que nous avons des politiciens mais dans la majorité ce ne sont pas des hommes d'état. Bon, yango ne mte bomi biso mingi. Vous comprenez? Alors que faire? Tout tika la ka wana, tout ça ni. Non to ba été to même moi ba solution. Tout ça na projet mo munene. Mais na émission moko to ko expliquer on yosote. To ando ya ka émission moko to expliquer étape moko étape mo mettre comment on peut na livre pour to vulgariser projet à debout congolais parce que mboko faut to téléma pour to corriger yango. Pour tout bongisa yango ensemble. Parce que la raisonnable d'âge le bag ici il faut cacher quelque chose à un or il faut mettre dans le livre. D'abord le Congolais a perdu la Congo na Kinshasa particulièrement to multiplier ba na ba kuzu ba bibliothèque za sauté. To lo belango. C'est ça, on a la raison de konanga. Mais c'est ça ce qui fait mal. C'est ça ce qui fait mal. Un peuple sans culture. À perdre notre identité naé mais aboy peut cultiver mutu naé mais aza ko aspirer à commander ti France mkomboka na so commander ti France mais non la France a passé des étapes pour comment place la révolution en 1789 makamboze belé beta pesé donc yango esali ke surtout ki tikuna étape muso ba secteur muso na lobiana les options taminga tout ce qu'on a secteur politique parce que parmi les objectifs na biso ya debout congolais ils appellent objectif moto et auto bandi déjà ko sali les renouvellement ya classe politique. Puisque tu comprends que les politiciens na biso ba tambusi so pendant longtemps bazala formé te to bande la sikoyo na batu oyo ba uti na ba étude fraîchement ba yiba na nte
babomana onte basana mabo elo mote ba maboko pembe to bandana na bango to ko changer ne somba mote mais malembe tu omona ke to longola ndambu ti to koma na nouvelle génération une nouvelle classe politique o ba kozana makanisi to lakisi pe batu po biso mo pe to yekoli to lakisi pe batu ndenge nino ko koma homme d'état po tambusa mboka malembe omona mambo échanger on comprend parce que la classe politique constitue un grand problème pour la marche à Congo. C'est vraiment un grand problème. Pourquoi? Moi, tu n'as pas de question dans l'émission. Parce que la politique influence tout. C'est la politique qui décide de ça. Même auto ça dans 5 ans, c'est la politique qui décide. De ça. Et voilà. Unité centrale. Voilà. Bongo soye baby. Nyon soto ya nzoto e baby. Ozomon. Bon, est-ce que la politique influence? Oui. Même lelo. La politique influence même les églises. Même les églises. Et comment influencer la politique? L'église, il y a un moment où comment peut politiser donc. Donc au moins ndeti batu. Ndeti lo mo to ça le 30 juin. Ah, to bengi batu ba ya marche. Mais batu mo ba tout non parce que c'était prévu marcher ça là. C'était prévu marcher ça là. Non, batu to comment qui na institution so to comment les institutions mobilisation salama qui bien information circula qui. Mais ba koti si batu lo mo bo na mutu, c'est-à-dire que mukonzi mboka akoya place moko boye. Ce que biso to pona qui lié à chita marche na biso parler du peuple. Donc groupe va pasteur mo boye ba sangani ba ni ba sala eloko na bango ba utiliser elongia président le la fond de commerce. C'est-à-dire ba sali ba fiche na ba bambi ki chassa mobimba ba je elongia président ba tiango na kati ya stade po ba nyoso ba mona ke président kozala kuna donc biso nyoso il faut to ya kuna mais malheureusement nzamba confondre mo ba sala ki mpiaka moko terrible. Même concert à héritier ou à faire et l'équipe tout sangana ba pasteur on a tout. Président pas ya quitté na la pe kuna na stade. Président pas yaki mambolante. Na tuna une question moko. Vous croyez que pour Nzamba sala na Congo faut multiplier ba prière? C'est bizarre parce qu'Israël quand il est mort à son maraba arme Israël est mort au bonda pour na pour na Congo to bongisa ngo faut multiplier ba prière. Nzamba Israël au son. Non mais Nzambe so tali na pesa exemple mon émission mon aleka na lobaki hein. Ba te belé ba loba ba sala Nzambe mais spirituellement ba sensibilité. Parce que mon président de la République Azawana, il a posé un acte. Muto aza sensible. Soka talaki acte wana faut banandi ko continuer ko sambe anandaku pour na maloba au président lobaki ko kisama. C'est-à-dire quoi? Pour la première fois na mboka na biso Congo, mutu un président de la République, le symbole de l'unité nationale et le père de la nation à tellement na stade hein, à lobby au père Abondi Mboka règne et vient régner au trône de ce pays. Donc, Azui trône à Congo a péché à mon amaboko. Donc, désormais, depuis cette date-là, où est Salamaka, Nzamba comment régner na trône à Congo. Bobo Kanisi soki Nzamba zo régner na trône à Congo. A salate, a régner ka pamba. Si Nzamba ça là oui mais ça ça dit OK. Alors on leur part de responsabilité ya au mutu face à la. OK, si ko etikali peuple ndé a sala. Nzamba pesi biso manio pour biso des photos comme ça on voilà. Nzamba sali par naé. Si ko bino ba serviteur de Dieu ce que vous pouvez faire na ba culte na no tango bozala na ba si ja prière et continue à bozala que non prions pour la nation. Mais et comme à répétition te wane comme ba spectacle. C'est-à-dire que faut bo sangisa ba na stade ba ya ko ça. Ce qui pona makambo mususu ba yo kana raté entre bango ba pasteur. Mais si au moins loko ya okabole kozana suka pour organiser manifestation pe na suka bo vanda so bo sande nini basangani mais na cité tes problèmes ezaba c'est pe na ngai te problème est-ce que on a zolo beza ya solo to lukuta siko bazui ne ya omoni ya on a lobaki ba conseiller à président babanda pe ko landela ka mbwana on ne peut pas faire de l'image d'un chef de l'État comme un fonds de commerce pour na esengona bango mo we pour na likamo ngasa bazui photo bati siko bat babangi babi et si le président Goya, c'est que va panza garde des républicains. Vous comprenez? Et que va éviter bat bazala wana. Surtout y marche place wana, ba kanga batu tout ça, ba tête bongo tela libaya na likambo président kozala tout ça. Et bangi si batu. Batu surtout souka na bango na gare centrale. Au moins ba image moto wana ngo. To sala ki batu suba pour ba place ça va par départ marche za kebele. Gare centrale qui tambo magasin. Vous comprenez? Ce que batu surtout souka na bango na gare centrale. Bata Willery peut to zaki na rond-point Willery. Bata gitambo pe équipe muso zaki na gitambo na bango. Batu pe to zaki na bango échanger bazalaki. Ce que ko bangi zalaki ba sala marche ba ya panza mo ke peuple congolais ti lelo abanga rakaka. Que so ba marché ba okangaye ba osala boy. Yango bangisa ki batu. Or to bangisa ki marche wana pona nini? Il y a une marche de santé? Non. Et ça qui marche à santé.
Tant que tu analyses Makambo, papa, tu monique, ça fait 26 ans. Mboka na biso eza na guerre. Ozolanda. Eza na guerre oyo. Et là, qui si mokili mombaki eza complicité à communauté internationale. Parce que le pays, le Rwanda, et koko bundisa Congo ye mokote. C'est un arbre qui cache toute une forêt. Voilà. À ça la armée, personne n'a bon à obtenir guerre pendant 26 ans. Et si va rapport à ndenge salami à Nations Unies, à Ngomoko, il y a Union Européenne, il y a organismes belé, et là qui si que il y a des firmes multinationales, na ba pays musu c'est na sima Rwanda. Vous comprenez? Imaginez mboka loko la Rwanda, na pesi au candidat ya Ukraine awa. Tant Russie ba meki karambala mo, réaction zakini. Ba nyoso basangani non? Union Européenne bimisi mbongo, Nations Unies ngomoko bimisi mbongo, États-Unis bimisi mbongo. Banda robundisa Russie bima na mboka ya bato. N'est-ce pas? Bon deni ya biso ça fait 26 ans. Mboka wana ba continuer ko sala ka biso mabende ngwana, bato ba kufi koleka toutes les deux guerres mondiales mélangées. Réaction mon côté. On nous parle de l'Union africaine. Papa, mboko ya biso Congo wana ozomona ebimisaka mbongo et contribuer à l'Union européenne et na Union africaine. Mais l'Union africaine wana kaka ça fait 26 ans la la guerre ko sala le côté. C'est ça scoti na Union africaine yani. Yeb sanga tina na ngozani. Au moins inde to en France awa. Voilà. Ce que tant to moni 26 ans Union africaine on ne sala le côté. Ba congolais to continuer ko la kaka. Tozo zela kaka ba roti guerre ngo aussi là. Ta la guerre passe bandaki. Tozo ngana to ki ne musikate. Tozo ngana 2018. Ba zo ki so mo espace muka beni na mwandambo ituri. Vous comprenez? Mais lelo et baki semi bamboke belé bazui bunagana bazui richuruchuru bazui kibumba bazui bamboke belé bazui so espace koleka ya na pesa exemple mondeko ya lola yo za na ndaku na yo mambo eleka na Congo yango oza na ndaku na mo eza na 3 chambres hein na 3 chambres ya na moko enviaka yo munka ningo ala no propre boye oza pe na pala bien bat bamona tout ça voisin moko enviaka yo aya okota na ndaku na yo ayiba biloko na yo aya koti na ndaku na yo ando yiba ba télé na yo ayiba ba radio na yo tout ça abanina ko beta na bana nao skotanga zui biloko lia bima kende te avandi na chambre moko ya nanda kunao abimité entre bando bomana bana nao siko ba voisin ba Union africaine wana ba Angola banani ba tutu ba voisin na biso nyoso ba otala mutu mo yeko sunga biso te abimisa voisin wana siko yo ba ninga mususu wana nyoso tuna ba voisin na ba ye oleba loba na mutu akotaki na ndako na okete bima na ndako ya muninga hein okoti na ndako ya muninga ozo yiba biloko ne pozo beta bana nozo boma bango même te ba voisin ba ye hein ba na te omoni omeli pe kutu na ndako yango mingi hein omeli na ndako yango mingi il faut savoir partager avec les autres ba yebisi okolo ndako te to yebi ke ndako eza nango ya yo mais lokola sa vandi wana hein to sabwe omoni parti ndambo ya vandi wana tika ya vanda ne ka kuna yo pe koto zali wana tika la na oka mais sikoyo ndambo omoni parti oyo awa chambre ya katikati po yaza na chambre liboso yo za na chambre ya suka siko ba yebisi mnobo moni chambre ya katikati na yo kolo ndako na ye muta kota na chambre wana ba occuper ale ba pesa ngo kombo mona français zone tampon siko kanisa ndeko na ngela kisini donc basi ba botoli biso déjà ndambo mboka parti yana ekei déjà phrase on ndeko ba ko yebisa peuple te basi ba botoli biso donc omoni balkanisation ezaki phrase et c'est salami déjà na Congo. Donc pendant ce temps parti wana baza ko exploiter ngo ba minerai na biso kende tout ça mambo belé zo kende Monisco paza wana Nations Unies o ezali organe suprême ya mokili mobimba mais ba ki ba rebelle wana baza on dirait baza ba armes te ko benga bango kutu ba rebelle te baza ba rebelle te agresseur wana bazali ba occupant donc ba ye ko occuper espace mboka na biso pe bazo pesa bango minduki siko bato bongo basunga biso na minduki poto bunda to bimisa bato wana bango baza bango wa complice yango biso to lobaki boye to observer pendant longtemps tozo kufa bato ba occuper biso te na tuno question mo papa omonde toza na France mboka nini ya Union européenne ko mekela mukana tongo ebeta minduki na France mbalango ba voisin soki mboka mo meko attaquer France Allemagne kaka na tongo wana olamka attaquer mboka wana mais biso tala ba voisin absolument sur 9 frontières parce que bazana boyokani France pour tourner Allemagne ba bunda guerre mondiale mais lo ba yokana ba vendre en place moko et biso là en Afrique association comme même ba voisin na biso ba comprendre te kende bazo sala na Congo lo biso bazui Congo ba kozope ba ndambo mboka na bango parce que makanisi na ngo za rabongo empire tout tu en est comme munene mais ba comprendre te et malheureusement biso pe ba congolais te comprendre te
Et entre-temps, l'Union africaine, dans les Nations Unies, biso to fout à Kambon, on a un organisme et les Nations Unies. Mais les mêmes Nations Unies, et qu'on soutenir bisoté, qu'aussi sa guerre, mais biso continue à foutre à Bambon. Il y a un petit peu de biboy. Pour nani yokoki kondima, mutu oyo loge nanda kunayo, aolia nanda kuno, aosala ba faire nanda kuno mbongo, mais mbongo wana azo zonga zo pe sango ba ennemi na yo abundisa kayo. C'est kaza pe ennemi. Hein? Par conséquent, ah oui, as ennemi. Donc, dans les Nations Unies, dans l'Union Européenne, et ça la telle l'Union Européenne et ça là. Rwanda oyo armée na ye zo ko agresser Congo, ba financer sous 80 millions d'euros pour renforcer l'armée na ye. Raison soni na soutenir guerre mo na Zimbabwe kuna azo bundela bango. Est-ce que gros ça melo rwanda ngwana? Il y a complicité té. Il y a un petit peu de boy. Lokola ba l'actif so clairement que ba lingi bisoté ba na complicité. Président na gouvernement na ye ba mener ba voie diplomatique au moni pendant 4 ans et demi en mandat na bango. Atambola akaka. Aluka akimi azu angote. Biso tozala makambo to no reprocher gouvernement wana. Mais to lobi boy. Soki tango tozo ba bundisa biso biso nyoso na kati tozo bunda susu na kati biso na biso to lembisa force na biso mungu na osaka na biso. Tozo na makambo ezo kabola biso na gouvernement wana. To tsanga na pembeni. To bunda na to récupérer mboka. Si tu récupères Mboka, si tu s'occuper na bango bato baza kuna na pouvoir calmement. Et on te baye boy. Na marche le 30 juin, otunga to sala wa, to sala ki wana parce que ndambo sala maki. To loba ki boy. Tozo pesa bango ultimatum. Ti le 20 juillet. Ceux qui t'ont récupéré ba territoire na biso eza occupé. C'est la semaine. Ceux qui t'ont récupéré ba territoire na biso te. Union européenne. Nations Unies na ba organisme na bango nyonso ba bima na mboka na biso. Soki ba bimi batiki biso moko toko luka ba ninga ya sika ya Congo o ba kosunga biso poto bunda to récupérer territoire na biso. Alors ceux qui to récupérer territoire na biso bango ba ozonga asute. Parce que ba mboka nyonso mukilo e fonctionner ka te pona Union européenne to pona ba organisme na Nations Unies. Pour mso bazala kana ko ba PNUD, Organisation des Nations Unies pour le développement. Banda bazala kuna. Oso mona ba développement ni na mboka na biso. Banque mondiale. Oh, Banque mondiale. Oh, OMS. Bon, malade, belé, to bela, bela, kuna. Eza gouvernement sont des misambons pour la blo. Bon, on va faire ça sonner. Vous comprenez? Donc, entre-temps, les Congolais, total. Il y a un toba quitté. To ça la marche qu'on a na Congo, ah, on a tout ça le 8, samedi. Malheureusement, bah, ils mettent les salamakia. Mais rien répondre parce que nous aurons déjà réponse. Mais il y a comme la chose que non, on ne peut pas les faire pour nous éviter que nous va profiter de la marche on pacifique, bah débordement et salama et botabakas, bobiso to bangi makambu, to salango to tiki. Mais to salango le 29 oyo. Lo ba qui va atteindre déjà pic. Et que 2 semaines et qui pourra maîtriser ce sont sur lesquels déjà dit non. To tiango le 29 oyo juillet. To ça la marche, to bandana gare du Nord, ti na place de la République. Na ba banderole automatique pour na Kinshasa ndé to solo boy ba banderole mati partout eza na 7e mairie na passerelle wana eza na quartier 1 eza na palais du peuple eza na pont Kasavubu eza na gare centrale eza na Victoire eza na Kitambo magasin to te yango to commis clairement ce qui to commis le 20 juillet to récupérer ba territoire na sauté Nations Unies na Union européenne ba bima na mboka na biso c'est ça yango pe logo les jours en ultimatum to ko sala pe marche na kin na ba banderole wana siko to pesa bango soki le 20 on l'équipe na 48 heures yango to yebisi gouvernement azwa ba disposition nyonso pour na ko sécuriser bato wana ba organisme na bango mais soki to komi le 20 bazwa bango ba acheminer bango ti na aéroport ba avion ya bamboka na bango et ya ko zuela bango wana na aéroport après ba bimi ba ça coûte bango bazana ba avion na bango parce que après les 20 et goza susu na makam na bisoté loko la bazo tika biso to kufa bongo et puis bazo côté la pays où ezo sa so mabe to yebina bango ba bima bako bima vous comprenez bako bima na mboka na so alors tant bako bima ndé to vanda to décider qui seront les nouveaux amis à Congo banan ba sunga surtout si sa guerre parce que papa omoni guerre wana ezo lia biso mbongo d'une manière monta pour peuple congolais hein en information yo sauté mbongo ezo kende pona guerre wana papa e ko tonga ba école et go tonga ba hôpitaux et go tonga ba homme de vieillard ba bana na biso nyonso baza ba chege wana ba go tongela bango ba orphelinat ba olia pe bien donc bon c'est chaque mois que ça sort du budget de l'état ezo kende kuna papa na pasio toza nango mbongo na so bonto lia ka to sungata bato ba vivre bien yango nde ezo kende ko sala na guerre nzoka guerre ngo eza pe ka po bazwa ka biloko na so mboka ba keteka on to ba blague wana eleki mais c'est Pamphile na okiyo attentivement mais on a ligne
on a toujours réfléchir il y a tout na nganga pe na otono ba to ba tout na ba ngote mais ngatu na ngatu so ne pensez-vous pas que le Congolais, l'homme congolais est beaucoup plus influencé lorsqu'il s'agit des élections par rapport à la réalité naturelle. Ça fait plusieurs années déjà, des décennies déjà, c'est belé. Tu as beaucoup de familles coloniales sur le Langana. Nous sommes motivés, dans la période électorale, parce que ça pointe à l'horizon. Tu vas mobiliser. Tout le monde a pour les élections. Mais motivation, tu as pour une élection. Vous êtes sûr qu'ils sont équitables dans la motivation par rapport à la situation qui est au pays de traverser. Bon, le problème est que l'autorité va les clochardiser le peuple au point que à ce qui parle na olia. Alandaka makambu oye ko sungaye alia. Mais oye ko sungaye bongisa mboka peuple alanda ngote. Votre famille peut pas de voilà. Ce que mutu soka la muki na tongo penser na ya liboso fa luka eloko ni na kolia. Alors, si vous avez des banda pour la marche, on va perdre belé. Mais tout ça, on pendant combien d'années banda guerre banda ça fait 25 ans. Bon, on a place mboka ekende. Bon, mon espace est qu'il des gens qui ont mené. Si tu continues, tu es comme un esclave. Il y a un petit peuple congolais boy. Mukolo moko ka so ke sala te musala o salaka o kufatin. O nyo soto salaka, to mekano ko tsango pembeni mkwana. Le 20 juillet oyo. Biso nyo soto bima na balabala. To bengana nanu bato na babima. Babima ba sentir pena que peuple à la mouki. Si mais tala on a Mali va la mouki ba. Tala ba comprendre que force française bon depuis ba force française tout le monde a changement té ba djihadiste va continuer alors que Belgique boy débutant biso moto. Tala ka mboka na biso toza na armée. Mais to komi na ba armée mususu ebele na mboka po ba kosunga biso na bitumba ngo esila ka te. Ba démarche diplomatique nyoso e salami soki bato ba ko yoka mbe ba yoki. Ba sakani na président. Na ba conseil n'était sur bazo ibsa été que ça ne vaut plus la peine à ça la tour au sala parce que au sakana. Cette fois-ci en albay boy bango ba vanda. Musala o bango ba sali déjà et coquille. Siko c'est le tour ya peuple yemoko azo makambo mais parce que na moni langage batona ba ko yoka ezaka langage balabala. Tozongeli musique kabila. Donc faut que peuple prenez-vous en charge. Il faut que peuple abima na balabala donc ba sentir force à peuple. Ba opé sa ordre. Ezali kambo 48 heures kaka ba soda na nyoso ba bima na est. Après congolais peuple le roi ngana yo mus congolais surtout na ngana bino bozolo ko bango ba peuple bima mais ba ndero na bino ba boina ba bozati. Wana eza langage na naïveté na faiblesse. Le 30 juin ba image ezali batala nazaki na balabala nazaki na échangeur nazaki na gare centrale nazaki na kitambo magasin nazaki na rond-point Willery tina stade de martyr tokota qui sait que j'ai aimé merci beaucoup na ba autorité ba ala ki wana tango ba tangi message ezaki na banderole babi ça c'est pour le pays ba tokota tina kati stade na pelouse na ba banderole na biso na to lancer message wana to coller ngo pe wana na stade na C wana titan to sisa ki to bimi ba même banderole to bambi ngo ki chassa mobimba les messages passent. Peuple congolais faut y une chose. Mutu moko oya kondima ko kufa na mboka na sopa bundela biso azate. Soki to lamu kité. Papa moninga na bande comme sous ndeti yo. Place aux alliés là nzala mukoni. TV non? Hein? Soki ngape na bina vanda na nga na poto awa na vivre. On comprend? Mais souci ya mboka e komo pekisanga ko vanda na poto. Parce que nazo mona mboka ezokinde. Biso attendez to vanda na poto papa mutako sa bisote. Biso nyonso milimo na biso vivre na Congo. Mais tout ça poto zala kana posa to zonga na mboka na biso. Yango mboka na fwe bonga. Na bese bat mon émission mon aleka kana na son est-ce que boyebi ke bande ko na biso ebele na poto na diaspora bazo kufa pona bat na Congo. Est-ce que ba bien? Ebele peut même ikumba. Tu sais pourquoi? Mbongo na yo o mundela ofuta pona musala. Eza pona yo na foyer na yo. Ozolanda. So celle ba calcul na ondaku ba facture ba nini o rotika na o créer économie na yo. Mais nous sommes obligés chaque mois to tinda mbongo na Kinshasa. Non seulement ya kolia yanda ku muta sala kana Kinshasa mais ndamba mbongo efutela kinda ko uta na poto. Po bana na yeba kende classe mbongo uta na poto. Muta bela kaka ba bengi yo. Siko yo moko na ba calcul. Mbongo tikaki na ngoya muke o sala ba calcul ba bengi yo ke mama za kuna za malade osani. Ozo obligé bouger. Ba foyer belé kufia likolo ba mbongo kenda bakini. Ozoka bat musu ba beli ba AVC pour makanise leki na mutu ba place ozo ba mbongo musu ezata par mbongo salaire akatani ndambo. Or soki mboka wana bongi lelo mutu nyoso ko mofuta mwa bien ta soka ko mofuta mneti ntana poto mais moins ko lia na ye ko lala na ye ko lata na ko tanga bana eza déjà résolu. Mutu a vivre na kimia. Biso pe bato pe baza na poto ba opema. Oli ba tinda mbongo de ba tinda. Au moins ba sala pe économie na bango.
C'est pourquoi même biso toza to lobby faut to bunda po na mboka wana. Ya on to lobby non seulement to bunda po guerre ici là, mais to zo bunda pe po to changer classe politique wana. Ya ngo biso na stratégie na soto bayiboy. Toke pona batu na balabala te. Toke pona batu te na balabala po baya okota na classe politique. Il faut créer une nouvelle élite. Il faut créer une nouvelle élite. Ya ngo to bayiboy. Pona o créer ngo classe d'élite, faut to bandaka na bano batangi. Eza bao ba na poto bande konanga ba na diaspora botangi si bana a na poto. Mais bozo zelanine ole bolo ba ke bo banga kuna ba ko lia bien te bangungi ba so bango te ma yele o ba ye ko libo tinda bango ba kende ko kota na classe politique wana. Ba jeune ba tangia ba za expertise ba ya nango o pe ba ko même na armée. OK na Kinshasa pe to saliboy to kabole ba invitation na ba université nyos to bengi si ba étudiant ya finaliste ya graduat na ya licence to yebisi bango boy bino nde mutu bobanda ko changer classe politique ata to kosi sa nyoso mba mote mais ndambu c'est bon na manifestation to sala ki za ki les 27 fato sa ngona imika papa ndeka mambango ya na mboka bo futi mbongo lokola ba yebika ke bozo lobela renouvellement classe politique la veille nango ba compliquer biso o photo baksa mbongo so mais papa to futa ki déjà mbongo o manifestation ko za te to longwa wana les mêmes jours to zui salle de fête mo na croisement loja Gambela, la conforta. Donc to tiena batu kuna batu so azoya babaye bakei mais ba bayaki batindi bango na salle. Mais na batu nyonso bayaki na salle, nous avons enregistré 113 candidatures. Il y a des étudiants bandimi ko postuler na Kinshasa. Na ba domaine nyonso, na députation nationale, provinciale, sénatoriale. Tout ça. Siko tolobaki boy. Qui est derrière vous? Ba uti ko silisa derrière nous il y a Dieu. Ba uti ko sa classe. Baza na mbongo te. Tolobi na population boy. Boleli leli awa o manda bo to plutôt votaki batu ba seli sur le côté mbalo yo peuple congolais atinda ba député o yaye na mbongo o peuple azana ngo a cotiser comme to baki mingité muto amoni kana mbongo te apesa ta $1 o azana ngo ebele apesi koleka to futela ba jeune wana baza ba ambitieux ba elamusi bango po discours to salela bango elamusi bango to futela bango ba candidature to financer campagne na bango au moins na 113 wana soki déjà na Kinshasa to bimisa ta 20 c'est déjà quelque chose siko soki na bato bisa bato a province lokola to ko réunir bango te to fongola page Facebook moto komi debout congolais officiel to tie formulaire mutu aza na province akoko comme candidat to ko financer pe pona ye soki bato population a cotiser comme ça soki na province moko to bimisa ta 5 députés multiplié par 26, et puis nous 130 et quelques. Vous comprenez? Donc, le Parlement va peser déjà. Vous décider. Au moins, quelque part, tu bandit déjà. Il y a un autre la population. Tu as un bon boyete. Mais tu tiens la carte, tu as Congo. Tu tiens la carte ici, moi, pesa mambambongo. Airtel Money, Orange Money, M-Pesa, na Afrimani. Tu l'as boy. L'émission n'a pas pour tirer la numéro 1. Botinda na ba compte wana mbongo oto kozwa ti au plus tard les 14 to ko futela ba candidat oto okoka to ti pe compte PayPal moko ezana pe to pesi mnango botela biso pango et ape na compte bancaire botinda oboko tinda to banda quelque part et que même moi changement ndé yango e permettre biso to sala quelque chose mais so na zongi na likambo marche bande konanga ba congolais na zo bonde la bino na lobby boy tozaka na mboka moko Congo pour être nsuso te soto sisi guerre wana au monde te ezana avantage ya Tshisekedi papa nga naza ni de près na pouvoir wana ni de loin bato bazo kufa kuna bande kwa Tshisekedi te et puis les leçons abotoli mboka oyo papa moni président na ninga zana na ndimi te ke na vie na ya otika la kolala susu nzala ye na bana na ye na famille na ye otika la kolala nzala te ozolanda donc ceux qui le abotoli so mboka ko bima na ye na mboka ke vana na mboka mususu a vivre na ye bien Kabila nenga kenda wana yo kasi leso abotoli Congo passe ni na monde a déjà na mbongo ana banda ko partout au monde alors que vanda na libanda biso mtotikala ye azanika na mandat ya 5 ans soka sali mi balezaka à 10 ans donc na pouvoir au saneka à 10 ans mais biso to za ba congolais jusqu'à l'éternité tinzamba ko ya to zaka ba congolais mais ye tinzamba ko ya zaka présidenté donc so bat ba o kanisa que ko bunda pona mboka ezana en faveur ya Tshisekedi baza ko mikosa baza ko mikosa parce que ndambo ba botoli kuna eza lupango ya Tshisekedi te. Donc on appelle le ana tamboli pena avion minga na risque vie na mingi koki na vanda na ngai oiko ya eya Kabila ya tika kipso na ndamba guerre ake vanda na et esaleni Tshisekedi pas ko tika de toza ona kenae esaleni akufa mais tant que l'homme congolais peut trouver changement en lutte conscience nezana et comme éveillé to bando balukara na même bobi ngana lobby boy to libérer na mboka
Si ma bouzobo on soto zomona na régime wana to ko corrigeant entre biso na kati. Eh ben ndeko bazo sangana ka pona élection na moni kutu nani moto a cravate rouge a commis opposant Matata a sangani na Fayulu ba sangani bangono ba muzito et tout. Donc pour la élection de batu baza motivé. Mais tout le monde en Ukraine a la guerre. Mais les autres tout sentir que opposition il y a Ukraine na pouvoir en place bona. C'est-à-dire tout le monde dans Zawana. Tout le monde a été golé Russie Zaboye opposition à Russie. Non, tout le monde est là vers la même direction. Mais c'est ça l'émission na journaliste maïe l'endetio eza bien mingi. Merci beaucoup, on est flatté. Merci vraiment. Parce que tu as au PC information élément na réflexion mais qui m'a ngana mutu mais yom to émission. Na yebisa ona eloko mo lelo. Balimbisanga, ça c'est moi qui parle. Na makanisi mais je pense aussi que baninga na ngoto zana bon mouvement, ils sont d'avis avec moi. Papa, est-ce que na Congo les opposition zali? Opposition zali? Adolphe Muzito. Bon, tu expliquer ba Congolais pour ba comprendre bien, pour ba comprendre bien. Na Congo lelo opposition ezate. Ba frustré. Oh. Baza ba frustré na ba tumoko bazo luka ko zongela miel o bande kolia. Tangela nga ba komba bato tangi na opposition. Banda na moko. Moïse Katumbi aza opposanté. Aza mutu oyo alingi à tout moment azalaka na pouvoir pour a protéger ba bien na ye na ba faire na ye asalaka. Et en plus, Batunde bazo tinda ye parce que on sait qu'il est étranger. Mboka oyo, mboka na biso Congo, bato alibanda balinginde ezala dirigé par un étranger. Pour qu'on a souci ya mboka te, nyonso ba tinda ya sala akosala, bango ba continuer ko trouver ba compte na bango. C'est comme ça qu'on va utiliser Moïse Katumbi. Ozoka, asa opposanté, a changé position combien de fois? Na Genève, il était avec Fayulu, n'est-ce pas? Aye ko changer après oh non tu sais que c'est mon frère a que ça là na ba ministre na ye yebisanga ye eloko nini basala ki bango ya mabe na gouvernement wana po ba bino ba kendele en opposition basala bango nini eloko te c'est parce que ça a besoin de pouvoir et bato bazo tinda ye faut la bongo nde abimi na ba ministre mais il y a d'autres personnes qui sont restées parce que va comprendre que idée na ye dans la sens te Zolanda to yebi ce qu'il était et ce qu'il est devenu juste les ali phase na pouvoir par rapport à mamso sala pour la protéger yango azakuna aza opposante basopozaka na idée na idéologie to na projet de société boyebisanga i projet de société nini Moïse asala kisi bato o eza mieux que au régime ezo sala en place ezani ezate tanga komba opposant muso lobiona mais écoutez qui ne sait pas que cet homme a l'argent des Congolais na maboko naye oyomo otangi déjà otangi ka moko Bukanga Lonzo totie ba aéroport te totie ba bilo mususu te oyo mbongo ebima na mambwana mais tango ba komo luka ba justifier ngo pour se réfugier pour se protéger à quel ngambo opposition croyant que soit en opposition peuple à Rosalana et à soutenir rier c'est un sénateur ba immunité de Bombaï non il y a pas de problème mais c'est un frustré et c'est quelqu'un qui fait se protéger par rapport à ba poursuite à zanango o isa contre yé à opposant quoi. Et là, on nini oya sala quitté pendant 5 ans Zaki premier ministre nda oya sala lelo. C'est quelqu'un comme ça que vous appelez opposant. Moussous nani? Martin Fayulu. Martin Fayulu, j'ai beaucoup de regrets pour cet homme. Beaucoup de regrets alors beaucoup. Il pouvait lui incarner l'opposition. Mais malheureusement, il s'est compromis. En quoi faisant? Mais écoutez, il s'opposait à Félix Tshisekedi. D'ailleurs, ce n'était pas par idéologie, ce n'était pas par projet de société. Seulement parce qu'il n'a pas réussi aux élections et que c'est Félix qui a été programmé. Bon, selon la vérité des hymnes, tout ça, t'occupa en otenga natala à mambouanate. Mais ce qui a tikala qui est moko parce que à comment qui la population na simanae. Peut-être grâce à l'alternative. Mais t'as le comportement des mambassali na souka. À comment qui ne sait pas que derrière Moïse Katumbi, derrière Matata ya Kabila, qui ne sait pas ça? Et qui ne sait pas que derrière Batouana, il y a les Rwandais. Nana évité. Hein? Vous ne savez pas. Toi, tu as déjà vu Moïse Katumbi condamner la guerre? Vous savez, on a condamné la guerre à Tamkoma, condamné Rwanda à Tamkoma. Dans le discours, il y a tout récemment. Tenatouni, est-ce que le peuple congolais peut souhaiter retour à Kabila dans le pouvoir, Lélo? Et là, qu'on y a sala quitté pendant 18 ans, alors vous, sachant que derrière ces gens-là, il y a ça, Moïse Katoum, de quoi Martin Fayulu, a conduit Maléloa qui est s'allier à Batouana. Donc, c'est-à-dire,
Bozonga na bango na pouvoir. Vous savez comment notre pays a été détruit pendant ces 18 ans? Vous savez ça? Et des gens comme ça, vous voulez que Bazonga na pouvoir. Moudoula Matata azonga na pouvoir. Moudoula Moïse azonga na pouvoir. Moudoula Kabila na clique à Batnae, Bazonga na pouvoir. Bango na de bobengo opposition. Te bande ko limbisanga. Wan is opposition te. Donc pour le moment na Congo, Félix Tshisekedi na Batnae a régné na yemoko. Opposition exatée. L'opposition exatée, c'est contre-poids exaté. Mais exaté. C'est dans la société civile. Mais t'as la même mobilisation. T'as la même mobilisation. Dis-toi, à l'époque à Tshisekedi, tu as vu comment Étienne parlait? Est-ce qu'Étienne en dort le des fois? Étienne Tshisekedi, le patriarche. Au sommet, on est à l'objet des fois. Il parle une seule fois, peuple a mis na balabala. Mais bango bazo tiana bambongo. Bazo tiana bambongo, mais peuple a obimate. Vous appelez ça opposition? C'est opposition. Merci beaucoup, M. Pamphile. Je crois qu'avec toi, matière et Zébéli, mais aussi, ça on y sclérosé. Maintenant, les gars, tous les gars, sans pour autant parler sur fait moto récent. Il y a insécurité par rapport il y a mot qu'on a biso, tout le monde est jeune, nabiso, baleki, bana pour certaines personnes. Tout le monde est atroce au niveau il y a capitale qui dit ça. La justice élève une nation. La plupart des bandes, tout le monde est multirécidiviste. Ceux qui pourraient faire les mêmes forfaits. Faut que vous allez. Il y en a finalement. Merci beaucoup, mon frère. Entre parenthèses, nous allons répondre à la question. Nous avons une élection. Nous avons manifesté la volonté de faire voir qu'on est prêt à aller aux élections. Nous avons déposé une candidature comme député national dans le district de Funa. Pour nous avons na Fonkobel, frontière na Matungi. Nous avons candidat na Funa. Bato pe ba jeune on se recruter ba za ba uti na ba district belé ba ope ba ya province ba ozala ba ko zala pe élection to bangi élection te mais to comprendre le moko na tuna question moko est-ce que vous êtes d'accord na état auto za na ngoto kende ba élection parce que les lots to bimbo kana se za occupé non to lo bango bieza balkanisé non ce qui to kei na ba élection na ba condition c'est-à-dire ton dimi que parti mboka na za su ya bisoté c'est ça là-bas c'est que ton dimi déjà balkanisation. Mais même dans l'époque de Kabila, il y a une partie. Mais c'était une bêtise aussi de les faire. On ne peut pas répéter qu'on se justifie par rapport à la bêtise ou à l'erreur. Tout ça, on a une bêtise, c'est une erreur. Papa, les lots, une grande partie en Mboka et Kendengwana. Batou Bazan a besoin d'espace comme un bango. Mais surtout, ça, l'élection sans Batouana. Quand c'est là, on a déjà qu'il y a un Mboka qui est. Et en plus, c'est au Baïboy. Est-ce que les besoins à peuple, les élections? On a posé la question, est-ce que l'élection gage de développement? Non! Parce que, en 2008, tu peux un mandat au Nengeke na Osuka. Tant que vous avez élu en 2008, total ta production parlementaire. Qu'est-ce qu'on a vu de grave? Même constitution, bah quoi modifier en temps? Oui, bi. Bah quoi modifier en temps? Non, c'est que l'homme soit comprendre. Deuxième chose, papa. Ben l'élection autant au salon, oui, combien ça nous prend comme argent? Ce sont des millions et des millions, hein? Ba millions de millions na ba kufa ba ozanga aspirine na hôpital ba VR ba kufa ba ozanga eloko kolia na ba homme de VR ba za même pas na ba homme de VR. Donc bino bomoni priorité za élection on a ça satisfait combien de personnes na Congo le lot comment on estime to za 100 millions de personnes. Mais c'est juste pour 900 personnes. Donc nous voulons dépenser $1 milliard pour 900 personnes. C'est-à-dire quoi? Toi qui ne renouveler mandat ya président actuel azonga sous 5 ans a fonctionné. Tu renouvelé sous député 5 ans, va continuer aux 21 000 na bango. Tu renouvelé sous sénateur 5 ans, va continuer aux bon na bazoka. Tu renouvelé député provincial na gouverneur 5 ans, va continuer au lien na bango sous pendant 5 ans. Yebi sanga pendant tout ce temps peuple azuni. Et ben l'élection ça m'a dit non. Bah ça peut plutôt zéla, n'est-ce pas? Premier mandat silit. Si on a deuxième mandat de miracle que ça la mama kamunyo c'est ça la. Nikolo batutu ba komi souple, mkututu Nikolo a komi peuple, ngana za. Parce qu'il y a mon lobby, tout ça la banalise. Tout ça la banalise, tout ça la clair et honnête, tout ça la naïveté. Natuni pendant tout ce temps peuple azuni. Azuni. Si ko promesse c'est ça OK, toi qui na deuxième mandat, n'est-ce pas? Donc na deuxième mandat miracle que ça la pendant 5 ans makamunyo so ke bonga. Donc, toujours qu'il y a une élection pour satisfaire 900 personnes, 500 députés, 104 sénateurs, l'Assemblée provinciale, 26 gouverneurs, donc, c'est la bonne et beleza bango. Pour avoir sous mandat, il y a pour foutre ma sous bien. Fonctionnaire à combien? Salaire à fonctionnaire à combien? Salaire à soldats à combien? Salaire à policier à combien?
Tout ça, la calcul à député. Hein? 12 fois 5, ça fait 60. 60 mois. N'est-ce pas? Multiplier 60 mois fois 21 000. Et ça, il y a 1 200 000. Il y a un député à gagner pendant. Mandature. Il y a un policier, soda a gagné combien pendant 5 ans? Fonctionnaire État a gagné combien pendant 5 ans? Bon, mon temps, tu as raisonné. Il y a un truc qui est. Tu as une élection. Bisso. Ok, élection t'es pendant que vous êtes candidat. Oui, et ça pour nous relaxer que tu boy, tu as bang élection t'es. Mais l'élo, tu sili ça na guerre ou non. Ce qui mandat est sili et que l'élection salamité, tu l'oba qui boy. Président de la République, constitution te lobby. Ati kalawana, ti va voter président Moussoussa Roya. Et ça faveur te ponae. Et ça pas comprendre qu'il a une mission à accomplir pour zone Isambo en ordre. À co gérer Assemblée nationale fait quoi pour mandat dans sili. Constitution lobby te que va continuer ko zala ti ba député Moussouba Ozal. Bango ba quoi. Sénat pe ekwei. Ba gouverneur on a nion son assemblée provinciale pe ekwei. Président Ati Kalaroje. Obi c'est que c'est un secrétaire général du ministère. C'est lui qui gère la. Alors pour monde assez. Voilà. Secrétaire général il y a un homme des arts et gérer administration. Voilà. Oza Mayele. Ba secrétaire général ya ba ministère. Ba gérer mboka na président de la République. Président de la République a un cabinet. Na cabinet na ye, ezana ba domaine ni sur ba ministère à gouvernement. Toko kende bongo, il faut tout ça la recensement. Ba il que pays infiltrés. N'est-ce pas? Bon, ceux qui m'ont infiltré. Il n'y a pas de problème. Token, on a des cartes d'identification. Il y a l'identification et les recensements. Tout ça, l'identification, le recensement, qui est réellement congolais et qui ne l'est pas. On a congolais selon aucune élection. On a congolais aucune été. Tout ça, précis, où est l'année? Mbokeza Abisso. L'Union européenne, on peut soutenir guerre et a imposer biso aucune élection en bon wana. Oh, tu es toi nango. Tout ça, les langues recensement. Non, mais nous sommes en ordre. Tu es la population congolaise soit là à combien? Au lieu de continuer à estimer à 80 millions, 100 millions, 100 millions, non, tu as bon. Vous comprenez quoi? Tu as ça là, tu as boy. Ceux qui va s'entêter à une élection, pour pas qu'ils renouveler le mandat, on va continuer à lire. Tu as bimana balabala, tu as aussi les abissonios. Merci beaucoup, M. Pamphile. Toujours on a question à tout à l'heure. Problème d'insécurité, na ligne to loba boya entre nous les Congolais. Nana olobaki amona rabato ba ça l'insécurité, on a tout le monde la police na bat mususu. Bazana ba famille, bazana ba ndaku, bazana basi, bana bana. Maintenant on a courage à dénoncer. Mais ce qu'on peut dénoncer, tant ba kanga moko autant nga mususu. Bozo boya pe ba mususu ba nga dénoncer. Bozo ba bango, bazo continuer ko sala bino mabe si mabozo lela, mais bosani. Même chose, on est les lois, hein. Kabila Mtabomi Mboka pendant 18 ans. Je suis d'accord parce qu'il était les piliers. Il y a une stratégie, c'est vrai. Est-ce que Kabila a géré celle? Dans le bandit, il a armé. Tant qu'on a infiltré l'armée na biso, ba soldat na biso, bandon monate. Ton ministre de la défense à l'époque, andon monate. Nani a joué courage à bimi pour le bin Mboka peut-être Kabila nga bo moto nga kangayo. Nani andima bandon ya potote. Nana ndima atikala na poto akota na exil pour le bakete parce qu'on infiltre Mboka na son domaine boy na aner na armée na place we nana salam. Mutam tavanda ki azwa kambongo ya lingi. Vous comprenez? Ali a par na ye bongi sa famille na ye somba entreprise na ye somba banda kuna ye. Entre temps bazo détruire Mboka bazo infiltrer l'institution nationale. Nani azwa courage à bima na Mboka kimi na exil pour dénoncer Mambo ando salam. C'est la même chose qui s'est fait aujourd'hui. Bato ba ça l'insécurité ba vendre dans la Kinshasa ba outa la province te ba yo opérer. Pour aller dénoncer Bangote. Vous croyez que dans un pays, il n'y a que le gouvernement qui doit faire tout? Non. Nous autres, le peuple congolais par Nzamba Salaki. Le peuple congolais, biso moto bimana barbala. To bengana banguna. Banguna na biso lelo. Et les Nations Unies na organisme na Union européenne. Ceux qui bango ba bimi bo na guerre aussi là. Mais le rôle ba yebi que miel ya na Congo ba olinga obimate. Alors, bah, il y a faut aussi sa guerre. Bah, aussi sa guerre. Guerre aussi. Là. Insécurité, c'est quoi le remède, Lélo? Lélo remède. Premièrement, le gouvernement doit multiplier les moyens. Parce que Kinshasa, et ça, mon nez n'est pas bon. Ceux qui battent suffisamment de policiers, bazo circuler na butu, bazo kanga bango penza ya solo. Et puis, il y a ceux qui juste ça, le moussa naïe. Na mon film mora lobi garçon mora zawana ba siba konda asamba kana garçon wana ba siba konda na perpétuité na kamuni ngamuna keso libanda. Mais quelque part ndeko nanga yango pe mutezo ezo discréditer ba magistrat na biso. Yango mute discuter yango monte lobi toi na projet moi munene to expliquer en malembe. Même la police en à un certain niveau tu as pas critère
c'est pas n'importe qui ozala même ba magistrat ngo électé ko tenka classe aussi simba mo comme magistrat il y a des critères ozala na mboko au monde comment les magistrats se comportent yo wasi bon bazana pour ça mbongo te azo incarner autorité de l'état mais oui tant au moni yo mo ko banga ce batu ba banga ko sama bete libanda po ba yebi ke suna ke kuna na yebi ni na osala pona bima na yebi na osala quelque part ba magistrat to sunga pe mboka ngo pour les loba to banga sous justice te ina personne d'exemple moko batu nsu bakanga ki bango na Kinshasa kuna ba pesi pinda ba bibi kino aibi ta ko tunde na personne exemple moko concret mutu moko ayibaki akimi na ngambo ya Braza bake ko landa etina Braza oli ko batika na bango ba bomba na bango ata toyeba na biso te nde toyeba na biso te bango ba bimisi na TV bake landa ina Interpol tina Braza bakangeli na Braza baye na Congo to moni epe basambisi na flagrance bakotisi prison abimi na 2 semaines après ali ambongo ne na calme nyonso azongi ne pe na parlement azonga wili bakoko siko batu yo maele siko batu banga justice ndeni ba o bazali lo na ba poste ba banga wiba point mon attitude ba petro ante ba seka na bango ba sana bango ba geste na bango ba yebi ke ba obima na bango bo ma justice bino moko or soki bango ba tier rigueur même ba policier ba politicien ba banga mais c'est ma fille tout ça attention oui nous allons tout de suite mais ce Pamphile lui c'est on a plaisir parce que mingi ba condamna la diaspora bona mais quand même tout le monde qui est dans la diaspora il y a des têtes pensantes ngana lingi avant de se laisser nom très rapidement aux appels moko ya ba entrepreneur awa zo gérer non seulement plateforme na bina oui bien mis debout congolais mais également bande qu'on a biso bien ba coiffeur ba ça peut valablement représenter à travers modeste personne non linga pe au parler pour na très rapidement mais avant non to ko t'appelle sur na bango très rapidement kaka bande ko mso baza ba Front Populaire bazawa bande ko mso ba combattant baza a belé na bango botambola ndenge nini ça se passe comment bon premièrement pour na bande ko na biso wana na lobaki lo mo boye c'est vrai et loko pe nazolinga batu bana Congo ba yeba to bosana te batu ba créer ba combattants za l'IDPS me créer ba combattants les lois ata parmi bango ba mso ba comme extrémiste IDPS les lois ils ont le pouvoir bazape na moi devoir muke oyoka batu na ba revendication na bango ya mabete o bazaka na bango ata lelo ba komako bouder président Félix tout ça président Félix aza papa c'est le père de la nation non seulement koyoka bato bazana union sacrée mais akoki pe bazana batu na d'une manière officielle ou officieuse akotinda pe bato kende bo solo na bato wana ba revendication na ngweza nini o akoki ko résoudre o amoni ke leki extrême penda ya ezapenda ki extrémisme wana ko tika mais bato belé baza aba na makanisa bien pour na mboka. Moi j'ai eu le temps ko soana bato msutala omoni bato nyoso bana poto ba yela fritite ba yela musunité ba msup na mituna bango sala so yoki bango o senti que bana eloko mema na mboka. Mais nous sommes pas qu'on a sur taliban on a ba fonction bazan nango au comprendre bien que c'est les jours et la nuit Zolanda diaspora oyo mona oyo et apporta ka ebele na mboka mukolo diaspora oyo ko décider etinda mbongo te pendant un mois scandale na kin bat musuba okufa na maladi bat musuba olala nzala bana musuba obenga na bango pombongo ebele utakao mais baza pe na makaniso balinga ba mema na le prochain gouvernement peut pas songer rappeler il y a un autre proposé boy tant ba ça le gouvernement va 54 personnes bazo rata 4 postes ministériels ba réserver ngo pour la diaspora comme ça chaque pays tindi ata moko ba yepe na makaniso baza na population on se sangisi diaspora ya Congo ezebele eleki ku province momba eleki ata 4 population momba katanga. Ce que point de ça la diaspora na pouvoir de nani valeur te quelque part la diaspora dans le régime actuel de l'Europe que la plupart des baza issus de la diaspora baza ici na diaspora ils ont mappé ngana zwaka ngo ndengwana te baza issus na diaspora d'une manière officielle te ce sont les amis des connaissances mais ce ne sont pas des délégués à diaspora. Donc, on peut ça en connotation en athée. Baza va délégués à diaspora. Ce sont les amis les frères de ressortissants. Voilà. Et ça, l'andenge wana. Mais ça, c'est que les diaspora est délégué à ba salama be. Non. Parmi bango, ils ont ba salama sala kitoko bazali. Ba peut basali ba gaf bazali. Mais ce ne sont pas des délégués officiels. Merci, monsieur Pamphile. Pour la bande comme à la Front Populaire banini, je pense que le bon option na Congo parce que to kendaka en ordre dispersé. To koka ko travailler na leadership à mutumo te. Problème toi na ngolo même d'être kamba marcho. Etali ba Congo, etali à Front Populaire, etali ya debout congolais, etali biso nyonso. Les 29 ceux qui bison sobimi libanda. Awa Paris à la capitale mondiale message joué koleka awa et panzana partout dans le monde. Et ils vont écouter.
je crois que quelque chose va changer. Tout à fait. Na Kinshasa aussi même. Donc pour l'association d'ambition aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux bateaux, aux structures mobiles, aux kambamana, aux bandes de coiffure, le bin. Bon pour na bango, to concevoir projet moi qui toko pour na coiffure. Moni coiffure est musala moko noble. Art mon noble oyo ngana lobaka. S'il y a des artistes, les coiffeurs bazab artistes des artistes. Parce que coiffeur à gros on est vilain comme Michel Bogart. Artiste nion surtout pour fonctionner, il faut les capables coiffeur. Nani a vivre na mukilo sans que ça la souki. Moutinho ça vivre na souki. Donc ça nini activité mo intarissable. Mais sauf que batinyo soit ça là on mboka na biso. Ba situation on ezaka mubulu. Et là musala mo ezanga retraite et futa ma pe ma b. Il suffit que tika on peut comme misérable. Et on te le baye boy. Biso to ça na objectif ya créer l'âme ya biso. Oui porter le logo na biso à coiffe. Là moana ba coiffeur nyonso ba ndako utiliser mo bana baspe to sala ngo mesh moko ezana ba plante ba perruque tout ça na logo ya coiffe ole ba somba ba nili banda ba somba ngo na salon ba bénéfice oyo wana et permettre quand même to foutre la ba coiffeur na basi na wana bana bango ba soins médicaux to créer bango mutuelle la santé mais faut ça enregistrer déjà et belé ba enregistrer pour coiffe faisant dans toutes les 24 communes à Kinshasa. Ba misusu pe ba koya malé mettons au projet ne banda. Mais ba mbongo wana permettre ceux qui coiffeur aza maladie association il s'est fouté là na mutuelle. Aki ko joba soins médicaux yé moi ce na ba na foutité. Mais je suis auto so na INSS. C'est lelo. To lobi boya musa mo ezanga retraite. Mais faut te permettre quand même ba économiser quelque chose pour ko la kotika. Ba peut ça mo bendaminte mo ba ko sa ata musa musu patiki coiffe. Mon côté le maroté mais boma mu Congo. Alors biso na bambongo wana toando verser moi cote par mois boye na INSS comme ça mon kolomta au mona katiki coiffure nde ba futa ba tu retraite nani pension na ya retraite abima musala INSS c'est fouti mutu so azuata moi 5-10 000 ako bande activité mususu ouais donc tant ba consommer ba la wana ba bénéfice nango et permettre coiffeur nyonso azo soins médicaux au félé na mwasi na bana mais aussi tozo bombela mbongo ndamu na INSS mukola otika coiffure ba futi mbongo ne akesala mara mususu. Tout le monde peut comme ça va salon de coiffure ni surtout entreprise de communication. Moi je suis un salon de coiffure. À ça là pas moins de 45 minutes. Soit il y a vendre des autres là-bas si ça me sous à la TV. Or ni sur les canaux TV na batala en ofele. Parce que là on est le côté. Puis je dois placer la télévision Mickey dans la chambre de antenne moto linga tout ça là. Tourner la publicité en boucle. Attaque 40 publicités les karakaka et si les bandeli. La société on en a fin du mois ba futa mbongo ya ba facture wana et ben mbongo les autres permettent de foutre la banque ta ba loyer ya ba salon wana c'est déjà quelque chose et puis ba gagner quelque chose donc voilà un peu c'est ça ba idée à encourager parce que voilà ba les idées valent des millions voilà yon c'est outra na makanisi tout au monde a lelo ne ba réparer na Rome n'a pas été créé en un jour ça dit tout autant à penser autour bi a makanisi loin de nous l'intention de nous substituer en savant to yebinyo sauter place biso to suki yo pour ko contribuer na message na yo na sagesse na yo na idée na yo pe obakisi par rapport aux Obama mais le côté financier pèse très très important parce que on peut permettre à ce que monsieur Pamphile le à lobby et sur un peu bande comme sur bazali dans les baisses pratiquement na sur monsieur Pamphile le ba batali biso ba retenir ni pinga des annoncer na pesi merci na batunyo so ba otala oyo susi na biso ezalaka ba partager ba idée oyo boye bo partager on ba yo ki idée et au ça la bien. Comme ça, nous sommes s'intéresser à l'opération loboko pour tout tambo. Ndeti boy to sengi pendant la population. Na bato ba na diaspora, to apena compte PayPal, bo cotiser, to tinda ba député o ya biso. O ezate ke o aza union sacré, aza ya parti. Pourtant okinde kuna akosala makambo ya regroupement na bango. Mais o binomo bo tindi ba kende ko sala la bino ba osala o bino bo lobby. Bazar redevable pa na bino peut-être cette population qui ça. Ceux qui ba sali o bino bo lobby te bo bimi na baba bo bengani bango. Po bino bo tinde bango comme ba député na mbongo na bino. Donc vraiment to la soutien. Les 14 vraiment so cotiser et au sala biso bien et permettre surtout ça musalo to lingi to ça. Merci beaucoup. Botinda ka bambonga on a ba numéro nyos to tie wana et sunga biso. Merci beaucoup en tout cas na présence na to ebi keza ya sokate à tout moment actualité robien da biso so za sur place na biso o ezanda kuna o yaka na yo pour l'extra message. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup ndeko nanga. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien comme je l'ai dit. Grand merci à monsieur Ghislain Massamba qui était là derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Merci beaucoup à Michel Combe Aigle Royal, à toute la grande famille. L'exercice est simple. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis partagez, c'est gratuit. On vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve très prochainement avec le même enthousiasme. Bye bye, à la prochaine. Merci.